Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné ba oyo ba mesana kulanda chaîne na bino chaîne to yebisa bino chaîne la libération biso to bomba ka vérité te biso vérité ya biso ya Océan du Congo to bimisaka yango to pesa ka information o nyonso ezoleka na mboka na biso Congo pasi mingi na Congo tant na yebisa bino que Congo tous les peuples congolais to longwa na sima politiciens eza bongo ya bino kabu ya l'opposition Musakoli pourquoi Musakoli na o na yebisa bino pona ba politiciens congolais yango ekokisa bino moko bomoni vérité ebimi. Et na kolinga te ke na répondre yo ndeko o na mona ki na commentaire na émission te ko sala ofinga kinga idiot. Et ça là ki na ngonga pas cité. Pourquoi ba lobi vérité nde choka ka vérité nde sala ka passe. Et ça ne vérité na ngamu te finga. Le contraire nde yo nde muteza idiot. Ponga na lobi vérité pona mboka. Yo robo yango pourquoi? Ce qui na lobi ke lamuka e bomi mboka. Oui lamuka mute bomi mboka. Paso ne so to so mona za lamuka mute yeli biso. Banani ba banana lamuka ba Félix Tshisekedi ba Jean-Pierre Bemba. Ba caméra bango ba memeli biso passion to za komona so to bi na za na mutu amboka eza Félix Tshisekedi auta wapi na lamuka siko yebisa nga place yo finga idiot na mabeni o na lobby lelo lamuka tikala ke pa ya deux personnes ya Martin Fayulu m'a dit na Adolphe Mututu tala lelo nde bakomi ko finga na bakomi ko bimisa na banzembo banani ba bomi Congo si bango po ba peuple congolais na minto ba pesa ki makanti na bango et pa ba leader wana ba beke tangu bango ba ye to ko benga na Kabila tangu bango ba ye force mususu ye pour que peuple congolais atamu afongola misu pour que peuple congolais abunda pona mboka na kasi bango ba ye ki pona ba intérêt na bango non que pona ba intérêt ya peuple kasi yo kite ofinga idiot na loba tangu na zoloba faut ça la rabino passe pourquoi zotala mwana muke bo azoloba ndenge nini mwana muke azopesa makansi pona mboka ngai na leso to lobi ba pesa biso bata biso ta pemena na bakonti ngai na kozana likanisi ya kopesa pona mboka mais ozana likanisi ya kopesa te pourquoi po vandi ozomela drogue ozomela bimela mela yango komisi obi koma koma ngai na yaka oleka na media te pona loba po biloba loba te loba ka pona pasi ya mboka na nga bino bo obuna libana biso to obuna na kati awa bino ke na ba marche boke marche tam suti marche aussi la gaz et betamité mais ça c'est betamité mais biso ke na marche boke bo ba ni non ko beta bino ba gaz et betami mais ça c'est betami mais pona mboka na ngo finga idiot na taliso ka pourquoi na lobi ke la muka mutebo mboka na bani non na mwana za mutu a train Félix no mutu mboka pito Félix Tshisekedi auta wapi na la muka mbonga 100 jours e bunga ki nana yiba ki caméra auta wapi na la muka Jean-Pierre Bemba oh le peuple en linga qui peuple a pesa ki maboko oh le na ki ba lobi afinga ka Félix Tshisekedi avec Félix Tshisekedi azu pouvoir te Félix Tshisekedi le lo ndimi Félix Tshisekedi a nommé a utawa na lamuka mais yo fingi ngai finga na soko finga c'est na ngo passer mais yo ne mto bimi idiot et na ko répondre à ndeko Eliezer Tamboué député Eliezer Tamboué en tout cas vraiment et ça linga passe na koyoka na intervention oyo sali na linga ro makasi mais intervention oyo sali salinga pasi makasi soko koloba ke na ba remaniement au président sali ndenga te ba Jean-Pierre Bemba atie ba Vital Kamerhe atie ba Moussa Nyamusi atie ba tumususu tangi oui ya Bemba na ko peso moi raison ya Bemba na ko peso moi raison pourquoi pour Bemba aza soda Bemba abunda na este poste o ba pesi wana akoki kozala na mwa chance ya muke soki aza na bolingo mboka to soki aye place wana pona intérêt na ete pona kobenga na ba Rwandais mais pona koloba ke Vital Kamerhe ti ba te place wana eza bien pourquoi po ayebi ba langue ebele ayebi ba minoko ebele yango ba sali bien nde ba tala réflexion na bino ba député ba politicien au peuple azo pesa bino maboko tala réflexion na au pe même pas ngai na ko raisonner bongo Vital Kamerhe po se o ba pesa ba sali bien po ayebi ba langue ebele est-ce que biso na Congo tozo ya ko pesa batu ba poste tozo tinda batu po ba kendo ko sala pona ko yeba ba langue to pona ko sala pona mboka. En tout cas, réflexion na wana en tout cas de quoi Eliezer au raisonner na habité na ko koloba ndenge ni po ngai na ko pesa tali kanisiana ta mukete pona moi de ko Bemba moi muke lobi moi bien mais pona Vital Kamerhe au raisonner bien te Vital Kamerhe ba sa bato ba bomi mboka na tuna ko lobi nango maman c'est ya tuni
Est-ce que Vital Kamerhe 20 ans na bakatela ekoka yango lo bakaseke Félix Tshisekedi a yibi nini ba pesa ki wana mandat ba pesa ki ya 5 ans a yibi pour Vital Kamerhe bima c'est que 20 ans na ekoka. Est-ce que 20 ans Vital Kamerhe ekoka? Bamon a 100 jours Vital Kamerhe yibi ba kangai na makale ko ekenda wapi? Pour le que yo que Vital Kamerhe place ma nommé pourquoi bino ba politicien bobo ça na ba makambu pourquoi ya wanga na ko benga na ko mi ko benga ba politicien congolais nyonso ça uza l'opposition na majorité ba politicien ba poisson pourquoi mbisa na na place au mai autres ça ko la bino ba politicien congolais place au bomoni que kuna pouvoir recueillir bolandi place au bomoni que koto mai ka tozo matande ti bande ko ba papa na biso ba le en tundu Alain Touno azaki pembeni ya Kabila. Lelo abimisi mabe ya Kabila. Alobi ke union sacrée ezali force moko et ko sangisa batu pour que to tombola moko. Tala ba réflexion ba politicien na biso ba lokuta. Ba politicien poisson ba na place mbiso ezo chola. Place ma ezo chola ba ngone place balandaka. Boza lokola ba mbisi ba politicien congolais. Boza mi temo mabe olingi peuple te. Peuple a souffri. Dollar lelo bolali bolamu ke mati crédit à 500 francs à l'issue non lobeli en assemblée nationale courir comme le roi Marie de nuit obimi so benga mutu na ndako est-ce que courir comme le roi ndeko na ngai na yeba soki azali pona kende ndako o mboka lolengeni mais bino bo ke na assemblée nationale pona ko loba ba biloko ba n'importe quoi bozo voter ba loi moko ça intérêt à peuple te est-ce que peuple a nyam. Est-ce que biso tuaka aussi kabino? Yo ne collecter au loba trop tant bonheur ko le monsieur na papa Molière bino na papa Molière bo loba trop ba pesi bino poste banda yo so poste députation nationale aucun assemblée nationale ni déjà yo lobi pour na peuple loi ni no yo voter pour l'intérêt à peuple bozo ça rend le peuple congolais pourquoi? Et ma bébé a peuple na biso bolini pe batongo bola na ka bango na sima. Motoloko langa na rola ta polo a député te. Motoloko langa na rola ta polo a politicien moko te ni l'opposition ni na majorité. Baza mitema mabe balingi biso te. Ce qui balinga ki biso mais ba si passe oh yo ne collecter solution yo pesi bunaga na lelo. Armée ougandaise balobi ni ba bengani faire de se bacha makona bango kuna te. Eli ko lobani ba organisation c'est salami mboka c'est kabwani. Bunagana ekomi na maboko ya ba Uganda olobeli yango te tala loko yo ki Holanda na sepeli nde ba tende ko Vital Kamerhe bo tala biloko bino bokinda ko Holanda solution ni Vital Kamerhe o pesa na mboka oyo ton message ni Vital Kamerhe azana ngo pona ba peuple congolais pour que yo yebisa biso ke na sepeli po ba tende ko Vital Kamerhe na place wana po ayebi balangue ebele nde reporter un plus pour na ba congolais balangue ebele nde reporter. Et c'est un rapport à Congolais. Bunagana ekei silence. Message mort tu quoi pesa mina na TVT. Et puis ba peuple mususu ba ebite ke Bunagana ba pekisi ba lobi FARDC na biso acha makolo na Bunagana te. Boza mabe ba politicien congolais. Bino nyonso na opposition na majorité boza mabe bolingi peuple te. Bino l'opposition, on est veiller conseil à peuple. Bino l'opposition, on est télé sa peuple. Beaucoup de divergence à ma kamwezanga tina. Koyembela na bandembo. Oya lo bakeya ke union sacrée. Oya lo bakeya ke FCC. Oya lo bakeya lia kambongo. Oya lo bakeya ya kaboy. Na lobi na kosala mission moko boye. Mikolo eza koya. Na kobenga bande kwa SD. Na kobenga bande kwa lamuka nga mikolo mission na osala. Na obenga ngo Kongo bomoko. Na kosenga mama osianzela pesa ngai nzela wana pesa ngai espace moko na sala Kongo bomoko na kobenga bande kwa SN na kobenga nde kwa nouvelle la moko aya to yebisa bino bona akisa biso ba vérité eloko nini Martin Fayulu ma di na dof musutu bazo wela ba papier ya o akendaki na FCC ya solo o akendaki na union sacrée ya solo bona akisa biso ba papier pour kino lelo botiki peuple kitanga peuple ayebita okende wa to komi na risque lelo force na bino mi baleli nga sala ke ba lik mlopo ba bima siko lelo tango bokabani nana olanda lik mlopo tango bino bana la muka bokabani bana ba olanda ba lik mlopo po ba bima bana ba olanda ba papa mikolo bakanga bazana makala bana changwa nana olanda la bango yana loba ki feki seke la va anika soki ofanda to changer ne mentalité to yebise sala boye pona peuple sala boye pona peuple po to moni tous les politiciens congolais bino so bozana ndenge moko po lelo pata bino ngo ba pesi bino pouvoir bosala na bino peka o bosala bolingi peuple congolais tant que tout le monde a ba makambo mabe nini ba bongisaka te
Papa na maman boko sananda kwa ta boyo kana tata mama za mabe ta papa za mabe mais soki wetali ke intérêt ya bana moya to carbone c'est soto carbone bana biso ba koma ba fazer boko lukaka bo bongisa pourquoi Martin Fayulu m'a dit na dof musique boko ko luka bo bongisa c'était pour na bana bana ndi bino na sima na lobaka eloko mona émission na sala lobaka ke na lingaka te tant batanga batu babomi Congo batanga kombo ya Martin Fayulu m'a dit batanga kombo Adolphe Muzitu mais aujourd'hui ngai moko muto liboso na lobi Congo lelo bunaga na soke kei Adolphe Muzitu na kati Martin Fayulu m'a dit na kati po boza mitema mabe tant boza ba makamba boza mitema mabe bolingi peuple congolais te pourquoi vous croyez que c'était entre bino moko mi kitisi tende ko to ya to bongisa to chama comme la mesa pour que to kende liboso ndeko boya to fana to sangana to loba mabe place ezali to bongisa mais bino te boko tina ba distraction makambo ezanga tina tala mboka na biso ndenge kei bunaka na lelo ekei mboko bakoko na biso batika na loba ngo est-ce que biso to kenda pa nzambe to binzambe pesa biso etenya mabele munene bu Nzambe moko apesa biso tanga zo sala ba mboka apesa biso Kongo ya munene za biso te pourquoi pona mboka na biso to mema lisumu boy et puis bino ba bosa liboso ne ba bundela peuple bino ba distraction makambo mike mike zanga tinda boliaka bobombaka makambo ne sesa ke bandel pe na suka nango makambo bo sala e koma pe na suka nango makambo bo sala biso peuple to komi comprendre bino que boya pour intérêt na biso te boya intérêt pour na mabota na bino ba na bino batanga na poto ba na bino ba vivre na poto alors biso to souffrir boza mitema mabe bino nyonso na sangisi ensemble na opposition na majorité boza mitema mabe et le bino ndeko moko binga kuna comme na posta to zota mundela ya diriger mboka na biso pourquoi ba to kombo lo ba pour amoni ke bino moko ba congolais boza na bino modalité bolingi na bino peuple congolais comme na posta kutu to za étranger moko boy aya a diriger ne Congo. Peuple congolais, partout aux Zali, qui n'a pas de émission dans la minute mouké, partout aux Zali, fongo la mise pour n'amboka na. Tout le monde a politicien té. Tout le monde a politicien basa na mbiasi na bango. Tout le monde a politicien basa makam na bango. Kasi Congo eza ya bango té. Ngapele on a ko diriger le quoi Félix Tshisekedi ndinga ko diriger. Ngapele on a ko kota pe ensemble la pesi pe mibe ko pe et so mi pona na mayele na nga. Tu as ko tika bango té. To bundela mboka ko finga muninga te o monya ofinga comprendre que c'est étranger o monya zo finga comprendre que lingi ke Congo ke liboso te vrai congolais na minute to sangana to pesa likanisi po na mboka to vivre le quoi que bi ke papa kufi mama kufi ngamo ko fona bunda pona lukana lia ngamo ko fona bunda fona lukana lata to vivre siko bongo to tika ba politique to tika Holanda bango. Ils ont pas si à cause de politiciens, des politiciens poissons. Pendant la place, ils ces autres là. Bande qu'on a commis dans la souka. Ils ont qui bon à bino kabu à l'homme puissant. Moussa Koli. Les naïfs qui bino, na uta ko bungisa. Grand-mère na matin et ko bima vendredi. Le bino to là à Libanda. Bo s'abonner au Sénat du Congo. Bo partager monsieur. Yo peut me tomber ça na ko finga na yo. Mais maman ozo finga nga ezande yo moko finga sous une émission lelo na lobby vérité na talisio vérité que batu babomi Congo lelo eza batu bauta na lamuka lelo peuple congolais so ozo souffrir muntu aza mutu a train mboka numéro 1 na biso auta wap na lamuka mte bomi mboka lelo yo siko leka contredire ngai ngana bino to kutani mikolo ezali koya bye.